Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamisana Kolanda, Irene Bundes TV. Oh maman bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irani Bundes TV esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu basabona na site ote bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abona bo partageaka esalaka vraiment bien makasi maman Irani azosela bino vidéo oyo na musala na zui pose là na profiter na beta lisolo pona bandeko nyonso balandaka biso partout nzamba lola pambola bino lisolo ekuta bino na santé ya kitoko famille mobimba bana papa bino nyonso kinya na esumasia ezana bino topesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na porte-parole na biso mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kata bunde sebalobi Tazi Vita imana ya papa Trésor Chou ndenge kokodia nzombo ya Simondo ya papa Amesana kobenga ye to bosani te kopesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na mwasi wa mibla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate bobo sanate appartement loué ezali ba appartement loué ezali pa beti la patronne olingo kende Kinshasa ola la nesika bien na GB benga biso zo numéro ya beti la patronne ceux qui posent na posa ya transport basola kaka pa loué sarapena bakar ya danze na ndenga Kinshasa. Voilà, merci beaucoup na yemeta la brésilienne na kati ya Birmingham mais oya vient na Jansi Bolanga c'est qui bien makasi la brésilienne meta mwasi ya pembe tokendaka bongo bamurena bamurezi nyonso tobo sanate kopesa ba bisou na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton Mwenga de Gaulle bamurena bamurezi nyonso na elibino lisolo moko ya bien mais nazo rappeler ba diaspora ba o baza na posa ya kosomba ba terrain balobi ya kosamba ezate publicité ezoleka epa na biso benga papa Willy na numéro zomona wana balobi Toronto City
esi ekangi masolo pib ezoleka na liboso émission oyo benga papa ekosala bien ozwela bana esika ya bien kuna ezali osombi okoti mbala moko babita bazali na pre ya bien 20h20 yo benga basolaka kaka tobosani te kopesa merci na mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande la nazo rappeler bandeko nyonso bao mitungisa na posa na problème ya sucre bobenga mama Rosette pona ba yogurt eza kuna po cycle za la stable boza na problème ya po bana bazana ba po moko zo déranger bango bobenga mama Rosette yo pe mutu oza papa oza na problème sexuel moi faiblesse benga mama Rosette to bosani te ko yebisa bandeko nyonso bazana problème obota libumu ebeba libumu ekoma mwa munene ndeko nanga ko hésiter te ko lukato kende ko sala opération benga mama Rosette solution ezali okomela ba te moko eza 100% garantie libumu ekokita. Voilà, merci beaucoup to sala ba publicité pour na kosunga communauté mais na la kabino masolo ya solo aubergine te. Liso na zo betela bino eza lisolo ya mosali na nzambe moko na Belgique mutapisinga yango pasteur abi mama irani beta lisolo tellement e umeli na zo zo tante mosali zo bomanga yango na bina beta yango pona za na temps sikoyo. Bo supporter bozo mona mama Irène te mama Irène aza très bien donc nzambe soka sali biso grâce semaine prochaine to banda na biso comment on a problème ezate voilà papa na pesinga lisolo sa mosai na nzambe mama Irène pesa conseil na ba couple photos à la vraiment la vie de prière makasi mama Irène toza na Belgique naza mosali na nzambe komba pasteur oyebani mingi metoko loba yango taza na Belgique ab mama Irène yamba mwana mwasi moko na église na biso asambelaka na biso fille moko ya bien aso la rapé bien asala kamazala ki na mobali te et akokoma na tamo ko ayako présenter biso fiancé na autaki Londres bazalaki ba jeune fiancé wana uti Londres ayiko vendre pa na Belgique fiancé wana zwa musa na Belgique bayiko se décider ba pambodisa liba na bango makamyo so edekaki na église na biso tant baleki na église bakomi pe ko sambela batikaki ba fidèle a libela mwasi na ba na kati église na lingaka mwana mobali wana uta Londres mingi mais comme qui n'attend mon ko mwasi na bande ko bomba makambo na mutema mwana mwasi meki mobile na église akoma esko ko fungola mama pasteur makambo mwana mama pasteur FCC na monyo te de dimanche na église problème o mama na ya kaka tanga koyo mama na ekite mobile nanga beta kinga diso ezaki ya kovimba yango permettre te na église bo wela kinini tanga bandi ko expliquer mama makambo zo wela eza vraiment malamu te pour obet comme maintenant niveau ko beta mwasi makamwa mike mona ka mwasi na kalinga ki Thompson ya linga sur la Thompson te tanga uti musala ki sur la Thompson asiligi parce que mobala za bano bakola awa na poto auta Londres akoli na Londres mwasi azana âge ya 30 mobala zo sala 35 ans baza ba jeune bauti pe ko bota bazana mwana moko mais loko ne dérangeara biso moi mbala sora simbi ko beta mwasi ne donc aza vraiment sauvage aza brutal aza pe na moi incompréhension toke kuna na mama bambale bele biso aza ba parrain na bango te tozaka ba pasteur to pambola ka libala toke kuna ko pesa ba conseil to bandi ko tuna bango tant to solara na bango o senti que mwasi aza na vie de prière mobile vie de prière ezati o senti pe que mwasi azo comprendre mobile moins compréhension ezali pozo mona ke eloko pe e abeta mwasi tina niveau o comme loko makambo comme spirituel de compréhension boy pourquoi na couple mais to lemba ki bango te to bande ko pesa bango toujours ba conseil bana na nzambe boyo ka lisola mama Irène bo partage kama so na biso eza masolo ya solo aubergine te ndenge na yebisa kabino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili eza na ba réalité na yango bande konanga na lobaka komba mokonzi pona sentiment te Jésus Christ revient bientôt na rappela ka ba mourir na ba mourir nyonso bana nzambe partout na monde entier ki mwana moto akozonga ezalaka slogan mama Irène ezalaka ebeteli ndezo boma bango ba bana jiba bébé ngande mama pona beta kama sola solo a aubergine elekaka te lisole uti Belgique pasteur moto apesi biso yango mama Irène topesa bomba conseil ndenge kaka ezalaka tellement na lingaka mwana nga mobali mingi nenga na kende France côté ya na proposer mwana nga bitoke France okende kotika nga na kende côté ya mwana mobali abongamaki tokendaki na France tant tokomi na France na bandi kopesa ba conseil na biso moninga na mama 27 ans de mariage na poser liboko na nga likola mama te na betaille quel que soit problème dialogue eleki fo bosolaka komo na mwasi na fille moko lobaka mingi te boye na so sola nae mais mwasi na benga kinga avant to voyager ayebisinga kolobi na yeke mukola kolobisa susu mama oya botayo
okoboma ye na ndako. Pourquoi lobi na mwasi na bongo? Pasteur tanga tuni bongo parce que mwasi akende kolele pa ya ba pasteur ndenge mobali abetaka ye baswanaka mama bota mobali azaka na Londres parce que mwana mobali wana uta Londres aya pa mwasi na Belgique akoli na Londres garçon wana mama boti azaka na Londres baleki ne misatu bazaka na Londres si bakola pe mwana mwasi asui problème abengaka mingi bokilo na ye mama ya mobali mbaleleki bazaki na problème abengaki bokilo abengaki mwana na ye po apesa conseil mwana na ye ayokanaki te na mama na ye baswanaki aye koyebisa mwasi mkoto kozana promo bengi mama abiso na koboma yo na ndako a esalaki mwasi kobanga ayebisaki ngala mama pasteur parla na bandi kopesa conseil pourquoi zo tenir ba propos ya bongo liboso mama mwana na yo mwasi obala na mbongo question ki abisusu na mama oya botio mama botio aza bokilo na ye soki oza na problème na mama mwasi akokota ngo toyela mama boza na problème o te papa o mondenge nazalaka boeti na betaka mwasi na comprendre te milimo nini ekotelaka ngai mama na nga nalingaka ete nakoma kolobisa ye kaka mpo ndenge na bala mwasi na nga ndenge moko abengaka mama mpo nazala maltraité na ndako ya mama na nga bana nzambe boyoka okutana mobali mosusu aza agressive compréhension bandeko boyebaka kola ndenge nini mwana mobali afongoli pasteur lobi ntango bazalaki na mama na bango ye na petite sœur na ye mama libala ya mama na bango na papa na bango ekufaka na Londres mama na banga balaka mobali moko ya congolais mobali wande ko abiser na mwana mobali oyo na leki na ye donc mwana mobali akosala na système leki pe na système bazalaki na âge ya zaki na 8 ans leki na zaki na âge ya 6 ans papa wana abande ko toucher leki na ye atushaka na ye mwana mobali tango ya kokisaki 12 ans makambo na Londres e revesaka esali ki bakangaka mobali mama na bango na Londres bolanda lisolo très bien batsaka mobali mama bango na Londres na kasho abetaka bambula na ye kuna na kasho tanga bimi na Londres ba système soko bimi na prison batsaka bat na détention selon du solo bat Londres ba comprendre détention wana po awe za sobi na prison ozongi no ndako bakoto mais Londres pare ba vandi bon so na détention na bavandi sa tatana awumelaka mokolo oyo esengaka bima ebande koyebana te ayaki kosenga ba refoule azonga Congo esaliki mobala mama na bango azongaka Congo kozonga mama bango azongaka Congo akoma kosala ba dépression na Congo akufa mobala mama na bango yango yatika na kanda mama na bango pourquoi mama bona ta bango baboyanaka po bango bakola maltraité bon mobala mama na bango a maltraité bango na pasteur atnebo papa botibino azabi papa za na Londres bala mwasi abota pe bana mibale réaction papa za lui papa silikaka makasi ba police bebi makambo bakangaka mobala mama et tout papa na mama bazali sukolo bana te po ndenge mobali na bebisanga abebisana leki nanga na comprendre te na koma agressive na vide na komona so na beti mwasi na ndé na koma na kimia ah bon na ebate milimo ni écoute un na beta comme on a vimbilisu tant on a mukana tant on a mundi suivi na komi ko regretter pourquoi na beti moment na quelque temps molimo ngo ekotelinga susu moi ko bananga likambata ma betenga na sagité na beti mwasi nanga esalaki mosali na nzambe o pasi ayebisaki ye ezosenga o passer na ba délivrance yango mosali na nzambe abondelaki pona mwana mobali wana bavandisaki bamwana mwasi na ye babondelaki pona bango nzambe alola asali bango bolamu banda babondela pona bango eloko mosali na nzambe aye kopesa comme témoignage na réseaux sociaux pa ya mama Irène ça fait 3 ans yango tozokende abetaka lisusu mwasi na ete yango alobi ke na moni changement na couple oyo yango ana photo zaka na vie de prière makambo ezokomela biso na vie bavi mso ezokomela biso eza babiloko moko eleka kala na bomoi na biso mwana obanda kosimba ye mwana ya mobali mobala mama abebisana ye abebisana yaya na ye banda basambela pona mwana mobali otozoki 3e année yango changement ekota na couple na ye meza makambo ekanga ye milimo wana banda zalaka mwana moke parce que mwana ana akoli na Londres ba mama boyo kaka lisolo oyo mama Irène abetaka bo partageaka yango na sengaka na bino bo s'abonner na Irène Bundes TV masola ko beta eza ebele nzamba pambola bandeko nyonso babengaka mama Irène pona kopesa masolo na nzela masolo ndezo salaki tozokola yango yo oza mama oza na mwana na ndako mobali no atusha mwana wana kolobaka te na boya mobali wana pa tusha mwana mema pe mwana nzela ya ba prière
eza na milimo mosusu ekangamaka bato nazokosa bino te. Jésus-Christ revient, Satan aza risé. Yango na nyonso ntango tozomona yango toyebisaka Nzambe abatelaka biso badivorce ezalaka mosika mpo na vie ya bana. Okokabwana mobali oza na bana basi oyebi te mobali okozwa na ndako eta dame na ye akola ndenge nini, vie na ye spirituelle eza ndenge nini, vie na ye akola ndenge nini, bamaltraita ye, azwa badeception na vie nini ekomela ye, asalaka nini, ezosala biso pasi baparent. Yango tobondelaka mingi mpona bana Nzambe alola batelaka bana biso na nzela classe bisika bazokende na basport nyonso bazosala kolo abatela bango paske tozoyoka mingi bamama na Hollande babengi ngai mingi toza pe na liso tokobeta mpona bana oyo babetaka bale masolo na bango eye. Nzambe alola pambola bamama ya Hollande bopesanga temps na kobeta lisolo bapreuve nyonso botindelaki nga na kobimisa mpo naza nango. Tokobeta lisolo ya bamama oyo balingi bana babetaka bale oyo baza na posa babonga na nsima bana nini ekomeli famille moko na Hollande. Tokobeta yango topesa kaka Nzambe na biso lokumu mpona pema mpona sante mpo mokili eza na makambo ebele. Yango na moni esola papa oyo ya pasteur apesaki ngai mama eza lokola témoignage ya mwana mobali oyo akola mabe akola na ba blessure interne basimba ye batusha ye na leki na ye akoma agressive. Mama na nzela kosola lokola mosani na Nzambe mwana mobali afungolaki motema yebisaki nga makambo. Me banda tolandela bapriere tobondela mama to remarquer 3 ans yango baza na kimia baswanaka te problème ezaswe kobenga benga nde mwasi asali kobenga benga mama esila. Yango toyi kopesa Nzambe merci mama ni beta lisolo po efongola pe basi mingi tozaka na vie de prière nyonso opo mwasi ne ayebaki nzela Nzambe. Soki mwasi na bande kozwa masolo azobomba azofréquenter basali na Nzambe te betunge to luka toyeba pesika kosala délivrance ote. Mais mwana mwasi aza mwana mwasi moyebi kobanga Nzambe alinga aza mwana moke maza na maturité alinga mobali ne banda na Londres babala na bavandaka na Belgique malgré tout mobali abetaki ba problème mokolo moko ta benga na mobali ne na ndako mokolo moko te asambwisa mobali ne ata na réseaux sociaux azali kokima toujours na sa makola Yesu Masia tito ya ko découvrir sikani milimo ezali tobondelaki mpona mwana tobengaki mama na bao na Londres mama confirme biso ke mobali wana akufa ex na ye akotaka prison a expliquer makambo nyonso abi kutu mwana tanga azalaki na ba 12 ans 13 ans abandaki pa ko rêver bakoma ko landa ba thérapie mpona mwana oya mobali. Tant mwana kolaki ba 20 ans nde akomaki mwa bien selon explication ya mama tobondelaki pe faye mobimba Nzambe apesi kimia parce que leki ope banda ko toucher azwa libana na Londres metili Nzambe azopambola ete po abota ezaka ka banzela moko foko bondelaka mingi. Yango biso ba mama photo za maile tobeti solo pasteur apesi biso na permission ya frère oko lisolo apesa ki pasteur abi pesa yango témoignage et pas ya mama Irène so bato ke pasteur mobimba ayeko beta lisolo bato non rien du tout totangi komba pasteur te tangi komba frère te ni ya mama na bango ni ya mwasi na ye mais eza lisolo ya kobeta masolo tozobeta tosala proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie peut-être ozape na mwana batusha ye pa mobali na ona ndaku obomba mwana bongo bimisa mwana bondela pona mwana eza milimo ekeko tika la kati na mwana oyo mama oyebite. Nzambe apambola bino pona patience na fidélité apambola bandeko nyonso balandaka mama Irène partout na monde entier apambola Titi Gracia Bundesbank banque apambola Fifito Mola japonaise mama na Erastine na kati ya Bundes. Ba publicité tozolekisa toujours bandeko ezo ratete contacter mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne logo bomoni na tie numéro ezawana pa bakomi Grace Light na se nango numéro mama Cornelia yangwana bobenga ye asali solde ya ba chemise na ba foulard ya ba bérin ya ba fantaisie ya ba poudre biloko ya maquillage kobosa na te gamme balobi Grace Light teint métis eza kuna benga po bongisa loposo Grace Light cosmétique nde makambo ya kosamba ezate bobenga mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne balobi unique na genre na ye. Là na pensé ko pesa ba bisou na ba mama Italie mama Asha na bosani yote mama Sophie Lutadilu bazalaka bakomba okokana na mama Cornelia Lutadila mais Sophie Lutadilu na kati ya Italie balobi wumela to bosani te ko pesa Vienne na nga gibayena balobi muta colonizaka sap na Italie ezalaka yo giba
baye na vie na biso motema ya Sylvie baye na mwasi ya pembe ya kosamba ezate Sylvie baye na mère abupia motema ya vie na biso gi baye na balobi azo coloniser sap wumela Italie toujours. Voilà, merci bande konse bo andara mama Irène bo partageaka masolo mama Irène bo s'abonner na Irène Bundes TV. Mama Irène comment ça ba vidéo zo mona te bo patienter na koya. Bomoni ke na musala bomoni na pause na musala. Voilà, na moni natika bino bongo mabe parce que lisolo oyo ewumeli to beta yango pesunga bamure na bamurezi nyonso. Nzambe apambola bino pona patience na fidélité surtout ndenge bozo s'abonner. Bo s'abonner tozonga na babone atandenge tozalaki et ça la biso bien ba to bo s'abonner na ministre VT TV bo kenda puis on peut bo s'abonner sous bino bongo na Irène Bundes TV. Nzamba lola pambola bino ba bisous ya ebele tokutani mbala sima soki mwana moto azongi tela na lobi bye bye bisous bye. Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mukokoli ya manga ya avoka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango na ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt.